sangwa mawe comme les biso okolo bani na bandeko ba otala on a DM5 na Londres. En tout cas, les autres, ça ne va pas vraiment. Ça ne va pas. Donc, on a expliquer parce que nous avons réalisé nous avons parce que merci beaucoup. Bon comprendre artiste ça vraiment triste makasi donc il passe na motema abungi simoko bazala ki na ye tout le temps. Yango moni azokuka vraiment kolobate donc voilà, toi approcher bandeko musu on peut bazala ki pembeni ya vie munduri baza parmi bateau ba histoire au banda vie mundura banda ikino lelo kulu tumbote. Mbote merci. Tout le monde a posé et puis sanga mawa comme le biso na après-midi à lelo okolo bani na bandeko ba otala à travers DM5 télévision. Nous avons constaté ezaka mawa parce que on pense que lelo le modèle to Kenela je crois que comme dangereux parce que oya kufi lelo fallait to kokoy ko wela ye a besoin de prise en charge à bénéficier d'un côté et puis félicitations je parle du système nabiso ya santé les a pas siming tu remarqué les artistes non seulement artistes mais kufa baza na chance mingi ya bénéficier après liwa na bango après si bango place ya rolela bango mingi mais place sur le traitement exacté peut-être que à ça la quand même bon ils a accepté pour notre traitement on a traitement 5 plus mais prise en charge c'est ce que nous déplorons ça manque so baliwa monsieur zo la biso ezana manque de prise en charge mais place ya rolela to iba pesa kana bango ezaka ja ki to c'est la raté pas kufa pour to pesa bango place ya rolela bango merci. Bato baza tellement émotionné babungisi bazalaki motuya epa na bango bon comprendre que ata bakoki koloba te mais mille choses là que ça été baza na pasi pe mawa ya kobungisa kulu tuna biso moko na bango na kombo ya Vika Mundweri donc voilà kulu tumbote voilà bon comprendre que akoko koloba te aza tellement émotionné hein akoko koloba te awana to pusana to bandeko musu ya quartier obaye ko assister biso kulu tumbote na yo mbote papa tout le monde dans moko ya quartier tout le monde sangama ko eli biso na pokalelo maloboko lo bezanini bandeko balanda à travers DM5 télévision vraiment eza pasi sango vraiment ça biso pasi mingi toyebi que papa Mundweri abelaki azaki na hôpital toyebaki déjà que moi amélioration ezalaki santé akomaki moi bien moi changement ezalaki mais loka toyoka brusquement ki akufi vraiment eza pasi yango na yoki yango na yembango na ya kotala vraiment na komi ana moni bato bazolela nde na confirmer vraiment que papa Mundweri akufi ya solo vraiment pasi mingi na motema. Voilà, merci. Toi, prochaine de quoi dida. Azapé l'équipe bavandaki na Kulu Mundweri. Azapé moko ya ba réalisateur ya mboka na biso a filmer pe Mundweri. De quoi dida mbote na. Mbote de office. Comment na lelo to bungisi moko ba Kulu na biso. To zai tout le temps ko za peme na bango ko filmer bango za bilili atiki biso ko lo bande bande ko balanda. Bon, ça passe ko bungisa baoba parce que na zangi mutamala mukati na Congo parce que na travaillé beaucoup plus na vie Mundweri. On doit travailler en dehors il y a antenne à biloko ngam na doit travailler biloko ba bande ko beta ba publicité nyonso mais vie tant à kende au sala moi ni na bon film fa ba tourner m'tanga jouer rôle il y a Tisekedi. En fait, les cas ba mentir za arabique au mon arabe na kufi na scène. Tout le monde comme aventure. Mais vie ko bima bimi a sali crise ko zonga enda ka sali crise ba kina hôpital tout avant que nous ça ni on a fait a dit da to préparer film mon pour to lancer dans un film mon to ngai to préparer ngane pour to salle mais et ça le mois passe via sali 3 semaines à y raté le côté le lo ba ko ça tout via confident ils a pris la place dans mon thème. Voilà, merci beaucoup de quoi dire pour mbote. Oui, mbote vraiment mbote. Naza vraiment fâché, naza vraiment très fâché pour battre belé balanda ba différentes émissions on a ça là. Na ba site belé internet pour naka ko aider vieux. Donc naza vraiment na souci à makasi na souci. Ya Mundweri c'est vraiment un papa pour moi. Aza ma papa on a lingaki ya mingi. Kozanga ye eza lokwa na perdre ya trop. Na perdre ya trop. Na ba niveau ba scénario vient ko apprendre nga ma ya trop. Mais je l'ai perdu. Donc, paix à son âme toujours, nega tolobara. Nzambe ga zwa kaka ye, na ninga malamu, mais na regret. Na regret. Sauf vraiment to lingana te. Sauf vraiment to lingana te, vraiment regret o me ali. Mais na ba erreur o salami na biso mo ba artiste et comédien. Ndeko na biso maladi toloba ba n'importe quoi pour na ye.
topanza basango ya liwa na bato bapanzaka sango avant ke via kufa o na fâchele trop na ba voice na bino eza na ba téléphone na nga na ba différentes ba groupe même na ba WhatsApp na loba trop mena boza satisfait le roi via kufi pe na nebe bogende ko bunda ti na hôpital de bato babundaki na hôpital toyebi bino na nebe bobundaki obi te naza vraiment mpona otanga ma bakomona bango te mpo esalaka mabe baza bavie na ngai na basere na ngai esalaka propre te mais bayebaka ndenge kaka ya ovivre bayeba ndenge ya ovivre donc pasi kaka na motema toperde vie munderi pasi mais tolingana vraiment bayeraka boye tobongisa yango tobongisa baerreur oyo base ebele eza bavie modero bamavie okele bamasa moko boye mwana kutu ayebani kutu te mwana moko boso encher ayebani kutu te na petite moko boso Sephora mesa petite moko boye bayebani kutu te na mwana moko bwaka misu minene boye avanda na quartier 3 kula babengaki 15 petit ngaka mwa mokuse boye bayebani kutu te bayebani bango te bayebani te nga kutu voiture yango bango bana biloko te bazalaki na souci via kufa via daye mena via daye baza satisfait mais esili ate nga mana baki guerre contre mutu tout oyo azalaka contre baninga so tozala ndenge todebatreka mpona bolingo fo tolingana mokolo mokili abi tolingana mais biso ke to ba haine via daye boa satisfait tomona bino mpe nde bowela bambongo mpo ya bavi na bino ya kolelaka bambongo ya kolandelaka nini ekoti kuna kome nini esali buna bonini bomekanga te mpo bokufa nga aza mwana nzambe na matanga so baye o quartier 9 it o quartier 9 baya mpe kaka na ndenge abien na ndenge mabe te oyo koya na ndenge mabe alakisa so ye mpe nini o quartier 9 toa na njili tokosangisa mpe babase ya mpe mabe mpe ye me te mutu to aya tolela nde vie tokunda vie na ndenge abien na ndenge bolingo nga marando te mpo na nsima ya makambo ya vie tomeka kobongisa toyeba nde nini ozala ensemble esala mabia c'est un peu ça bambote kaka na bandeko tu vraiment oyo bazoyoka oyo bazotala biso barikel libola para français wana ezangazanga vraiment te ezangaka te babi l'honorable de tous les jours koya René Makondele yoza ve na biso ya njili vie mundera daye vie oyo asala innovation oyo apesa bapatron tout manière ya vivre na pale vie mundweri oyo apesa mutu tu ndenge nini akozala patron na pale ndenge nini tala vie asokola motuka nga kutu jip nanga basokola yango na mai ya pamba azoka jip iko pense talaka nde na jip akanda mena na lipapa kanda ntango nakisango avie na bande kolia fufu na fumu amena tiki na yaka rapide awa bambote eza na patron moko abimisika mikolo couple vamba bambote vraiment pa miso vamba alami ya bagrave soki mpona bambongo vraiment na nzoto ya président ekoti kende toyaki ngai mona président na ngai en tout cas nzambe kaka ndenge abotolaka ya koloba eza te toremercie mpe na babino mpe oyo balingai kolandalanda biso mpona koyeba évolution ya président Mundweri mais ya koloba mpe eza te ndenge koloba ya te donc bon omoni soki vie azolela soki bomoni vie azolela bobie tolela boepai touti na vie donc vie baza kwa ntimba na nzuzi ozwi ngai moko ozwi papa mfuka ozwi piton donc nde merci asi c'est quoi pepo bato bayeba peke atiki groupe yakeme tozali atiki mpe bana bomoi bana nde baza na bango 5 baolela président kei me atiki groupe atiki bana mpe nde papa utoloba awa botika biso te bozala na biso po esala bien banimero nasisi bozwazwazwa na baneta nde ezalaka oyo tolobaka yango wana merci. Un grand merci pour basongaki biso mais nakosenga bino mpe bato ya presse bolemba biso te mpo bino te bozovéhicule bamessage oyo biso tozopesa bato mingi balandaka yango moni bakoya mpana biso ta mosusu mpona kosunga mpo oyo tosali wana aza icone Mundweri aza icone tozali même histoire tobandani théâtre mokolo moko tolongwaka mpe mokolo moko
tochangaka mpe groupe moko moko ti tosali mpe groupe oyo lisi boyo mokolo moko na esobe. Alors histoire na ngai parcours na ngana oyo aye eza ndenge moko eza ma ndenge moko yango oyo nazokasa soki nazoregrete mingi wana mpo motu ekei motu monte tobengi motu monte de motu esala de motu na makambo théâtre na kokoma théâtre donc eke vraiment yango bana poto likambo te po bosala mpo na biso toyebi yango boko ndenge osala mpo na biso mpe kaka po biso mpe tokobosana mino ata mokolo moko. Omoni o basimbi kuna mwasi ya Mundweri wana eza pasi ezosala pasi tala kaka mobali na ye bazalaka na ye par-ci par-là na hôpital banyokami na ye ezosala pasi oyo liboto eza kolela baamie connaissance moto nyonso aza kolela ezali matelema pasi tomoni eloko mingi ya koloba ezali te oyo bato babimisaki ya ndenge na ndenge bato tu balobaki bakosi na bareseau sociaux Mundweri akufi basepeli tomoni maposa ya mitema na bango ekokisami mais nyonso eza makambo ya Nzambe toza na eloko tokoki koloba te oyo ezo tozomona oyo ezali kaka likambo eza réalité tomoni eloko tokoki koloba te kotala kaka libote ezolela famille ezolela nazomona eloko tokoki koloba te nyonso eza kaka makambo ya Nzambe papa botala libota ezolela tellement oyo ezomona mama tokoloba nini bana poto toujours en ligne balobi bozala suivez toujours na EHP Media na EHP Media yango nde bozwaka ba actualité nyonso makambo tu na rapidité tozalaki na bokomona mpe belema ya kuna na hôpital ndenge tozokotisa ebembe nyonso toza nango na EHP nyonso ezanga bozomona mwana na vie oyo bozomona na se oyo mwana Mundweri